Voilà, salut la famille, bonsoir à tous, bonsoir Bandeko Boulandara Bisso, Mbote na Bandeko Boulandara Ursile, Bote Loi TV. Bandeko nanga Mbote, Nzambalola Pambola Bino, Boza Ebele, Bao Bolingara Bisso, Bao Boulandara Bisso, Bao vraiment, Bo Tiaka Bisso na mitema na Bino. La famille lelo na yena lobela mwelo kumoko vite fait na ozala mulaite, na lobela na likambo yo, tozo boya bafan toxique. Tozali vraiment koboya bafan toxique, s'il vous plaît. Bafan toxique baza talebele. Bafan toxique boza tala ebele. Eza likambo to boya, likambo to telemelaka lelo. Soki lelo to koma na ba antivaleur na théâtre na biso ekoma kofinga, ekoma ba makambo ebele bele, ekoma o koto aye afingi na ndengene, o pe koto aye ba règlement de compte ekoma ebele na ba réseaux sociaux o likolo ya ba antivaleur bakota ebele. Likolo ya ba antivaleur bakota ebele ngana lobaka na bino soki ba comédien na biso bazalaka na motema ya kotelemela likambo yo dès le début mena miniti oyo bazo kobomana nde bazo bomana te mena miniti oyo bazo bomana nde bao bomana te mais lelo ba comédien na biso bakoma kobomana koswana kokabana ba matière kofingana o kotoa lobana bandengene o pe kotoa ya na matière apesa baninga. Pourquoi? Parce que dès le début ba encourageaka le mal. Ba encourageaka le mal. Lelo le mal est commis déjà pire déjà est commis après ba komi koluka o kotoa ya koswanye o kotoa ya koswanye et aussi mbate ba bongisaka nzete tango ezokola tango ezana no mukie nzete soki esi ekoli atolobi obongisa yango omema yango tout droit ekokoma tout droit te atolobi ke nazwa banzete na tchacha mipanzi po soutenir yango ekoma tout droit ekoma tout droit te po bino moko deja bobebisa na yo lobela likambo Fani Masudi. Na yo lobela penza likambo ya Fani Masudi. Mikoleleki na yelaka bino video moko ya tiktokezo kombone zalaka Erline. Tiktokez moko Erline. Voilà. Arline te na lobi Arline te na lobi Erline. Tiktokez wana Erline asalaka ba analyse na ya théâtre soki théâtre leki ayaka alobelaka théâtre alobelaka mingi surtout ya Bellevue Kandi. Arline asalaka nzembo moko Erline asalaka nzembo moko asalaka challenge ya nzembo ya SB asalaki challenge na nzembo ya Sila. Directement le lendemain nango aye kosala pe challenge na nzembo ya Bellevue aye kosala analyse na ye ya théâtre à Bellevue. Alors abakuk basepelaka nango te bamonaka yango bien te bakenda koluka eti na privé bakomi kolobele na privé kotiaka biloko ya Sila ya Bellevue te yo fotiaka kaka ya Sila mutu na mutu akomi kolobele na privé na balolenge na ye. Erline ayaka mbangu na réseaux sociaux ayaka kotele milango ayaka vraiment directement ayaka na réseaux sociaux aboya ki likambo wana atelemeli yango aboyi yango. Lelo tolali tolamuki toye komona likambo oyo et se répéter lisusu na Fani Masudi. Fani Masudi a comédien ya lelo te. Fani Masudi a travaillé na Sila na Bellevue il y a longtemps. Fani Masudi a na 20 ans de carrière. Na monde ma mambo réseaux sociaux na monde ma boke ko Fani Masudi 20 ans de carrière na théâtre. Ngana yebisaka bino ngana yebaka Vini Malundu epa ya Fani Masudi nga Ursile Bote Loi TV. Na yebaka Vini Malundu Vini abanda na yeko jouer mais ponga na yeba Vini Malundu oto bengaka Venezuela nga na yebaka ye ngam na benga ke Venezuela voilà ngam na benga na ngai Venezuela nga na yebaka ye epa ya Fani Masudi ti bayaka obeba na kuna akreya ka ndenge zalaka o akreya ka wana ti babeba na Fani Masudi babeba na kapona bongo nga na yebaka Fani Masudi Vini Malundu kuna Fani Masudi na banda kotala ba théâtre na ye
abanda kosala ba théâtre ya kitoko na chaîne na ye, abanda olekisa ba théâtre moko bien na bande ko apprécier façon na ye ya kosala mosala na bande otalaka ntango vini aye kobebisa chaîne na ye, aye koblokise chaîne na ye na ndenge aya kosala chaîne mosusu ekomaka mwa baproblème ebele na nde mpe natika na nga natalaka ye te. Mena na ya olobela likambo ya bafamille libota na Habakkuk. Comportement oyo namona yango mingi na Habakkuk. Comportement oyo namona kango mingi epai ya Habakkuk. Ke soki mutu akumisi Belleville, soki mutu asalaki video na nzembo ya Belleville, soki mutu asalaki video na nzembo ya Sila pardon, na nzembo na bango abisalu na kobanga eloko te, so mutu asali na nzembo wana, soki mutu aye kosala famille libota les meilleurs fans du monde, il faut baluka mutu wana, il faut baloba directement na mutu wana ke pesa position, okoki koloba boete, okoki kosala boete, okoki kotia son wana te, il faut opesa position. Bosala yango bonde ti po nini? Pona nini bosalaka eloko wana? Pona nini bosalaka eloko wana? Eloko wana ekitisa bino makasi. Peut-être boyeba te, mais ekitisaka bino ebele. Ekitisaka bino. Babondelaka fanatique te. Bakangaka fanatique na makasi te. Que non, il faut kako mayanga, il faut kako zalepa na biso. Non. Mutuloko afani Masudi a comédien, a fanatique te. Yoko ya na video ya Fani Masudi po asali video na nzembo ya Belleville. Mena ndenga asali na nzembo asila. Bino ifo boya koloba na ye ke non pesa position. Fani Masudi o abimisi bana ebele na théâtre. Fani Masudi o aza leader na maboke na bandenge na ye. Yoko ya koloba na Fani Masudi apesa yo position. Réponse au Fani Masudi à répondre lelo. Soki Fani Masudi, soki ba comédien ebele babanda kopesa ba réponse ya bongo. Mais lelo ba comédien ba kabwana te. Mais lelo ba comédien ba kabwana te. Na bandeli bomoni réponse o ya Fani Masudi apesi soki ba comédien ebele batiaka eloko wana na mutu, mais lelo ba comédien ebele bakoma ba mingamba ya baninga na ba comédien te, mais ba comédien ebele bakoma mikala ya baninga na ba comédien te. Bosala yango penza ndeni nga na kamwaka mutu lokwa Fani Masudi leader yozo ya na video ya Fani oya kokomela ye pesa position po asali nzembo, asali video na nzembo ya Belleville. Il fallait pas ça la video na nzembo ya famille libota parce que asala ki na nzembo ya Habakkuk. Bosala yango ndeni yango bomonaka bato bazobengaka bino boza toxique, bazobengaka bino toxique par rapport ya ba agissement na bino, par rapport à votre comportement. Boza ko se comporter très mal sur les réseaux sociaux. Toxique o bobenga bino, peut-être bolobaka non, ta famille botande babenga biso toxique. Non. Na nani na bino ba chroniqueur na bino en tout moment bazoya ko benga bino toxique na réseaux sociaux. Pona makambo bino bosalaka. Vous pensez que to sala yango na ndenge moko malama ya to sala yango pona barando. Non. Beaucoup ko sala rabungo te. Comédien nyonso te il faut appeler sa position. Comédien nyonso te aza faible na esprit. Soki bino boza faible en esprit, soki bozo ba comédien mususu baza faible en esprit, comédien nyonso te ndaza faible na esprit. Comédien nyonso te nde esprit na eza faible. Non. Bolongola molimo wana. Que soki mutu asali nzembo ya Belleville akoki kosala, soki mutu asali nzembo ya Sila akoki kosala nzembo ya Belleville te, il faut atikala kaka na Sila. Après boya biso, oyo biso, mais bozo créer division na ba comédien. Comédien za fanatique a mutu te. Lelo Fani Masudi ye moko abandona kopona ke non ngana za famille libota, soit ngana za Habakkuk, siko ba fan na ye po ba kende wapi.
po adivize bafani na ye ndenge nini bafani ya fani adivize bafani na ye ndenge nini po Fani Masudi adivize bafani na ye po bafani bapona te bafani nanga oke nde na komi famille bota bino soboya nde na komi Abakuku bino soboya Babakuku botika comportement oyo boza na comportement o makasi boza na comportement o makasi tiktokese Berlin voilà Berlin aloba likamboyo atombokelaka bino ayaka penza lobi Babakuku botika basali je na bino alobaka na bino yango botika basali je na bino boya kokomela nga na privé pourquoi parce que nazosalaka baanalyse ya film ya Belleville boya kokomela nga na privé ke non botika bato bazala libre mutu na mutu aza libre mutu akoopona azala Abakuku mutu akoopona azala famille bota mutu na mutu aza libre ya kosala oyo ye alingi mutu na mutu aza libre ya kosala choix na ye le choix est clair mutu akozala famille bota mutu akozala Abakuku alors botika ko forcer que non bato yonso fo bayaka na ngambu na bino fo ya kote oyo Fani Masudi pesa position pona nini boza bafan toxique akopesa bino position par rapport à quoi Fani Masudi aza comédien aza leader nde tozomona Belleville nde tozomona Sila nde tozomona Dinana nde tozomona nani okoto nani nazotanga bato bazana ba groupe nde tozomona koto Muyombe gauche nde tozomona Fani Masudi paza na groupe na ye 20 ans de carrière asuka mukala non akosuka mukala te 20 ans de carrière aya kosuka mukala lelo baya Gabi peut-être bakomi ko regretter ba makambo basala kale bakomi ko regretter ngo mais c'est trop tard lelo ya Gabi akomi abimi na tela ye koloba ngai muta ko finga Belleville ngana ko potana na ye mais c'est trop tard Belleville c'est a finga ma yebo ko pe ya Gabi c'est a aloba ba blog so mona ke non ba injure c'est trop tard. Noti la bino video ya Fani Masudi to landano video ya Fani Masudi après tozonga sima to sisa analyse na biso mais Babakuku s'il vous plaît botika kozala toxique makasi boza très toxique boza vraiment très toxique bolongola biloko na bolongola comportement oh ce n'est pas bien botika ba comédien bazala libre mutu aza na ye netre akosalela nzembo ya famille bota akoki po osela nzembo ya Babakuku soki aza na ye netre bino boya Fani Masudi akoma kaka kolinga alinga ka asila apona kaka na bino ebongo sikoyo Belleville po baza basiere na ye babandeko na ye ya musala basalaka musala moko basala na okoto aya sali epa na ye okoto aya sali epa na ye maintenant vous voulez que non azala kaka famille azala kaka Abakuku pesa position donc po asala ki nzembo tanga sali nzembo ya Babakuku tanga sali nzembo ya Sila Bisalu wana bosepeli boke bokomante bobeti maboko tanga muto ayepe kosala nzembo ya famille bota soki oza na Abakuku ko komante te ko beta maboko te ko kipe te. Mais comme yo za na Abakuku yo sepeli nango te il faut yaka ko commenter ye non pas comme ça paie sa position apé sa position po azo banga yo apé sa position po yo za nani apé sa position po azo banga yo po yo nani na ye po yo nani na ye po apé sa position po yo nani na ye po ya apé sa opposition directement non bosala ramabe makambo bosalaka na réseaux sociaux eza kitoko te bosala mabe o bosala na réseaux sociaux eza kitoko te botika ba comédien bazala l'aise botika ba comédien bazala libre eza te ke comédien soka ya sali video asila asali video Belleville bino fo boke koluka ye te apesa position po yo nani baya kopesa opposition soki yo pesa position poza fanatique yo pesa position poza fanatique ya za comédien ko pesa position te yango ba comédien belé moye ba ya ko tourner na SB ezate po bino boloba po bino vanda po bino vanda ki bolobi ke te batu ba oyate soko leka kuna ko yate po bino bo na posa batu ba pesa ba position
Maintenant, c'est vous, bino nde bozo diviser théâtre. Bino nde bozo diviser théâtre. Po bino boli bato ba no pesa ka ba position. Muto ya pesa position pour ça. Non, c'est grave. Hein? Bolanda Fanny Massoudi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Bolanda. Bonsoir la grande famille, je crois que tout le monde a bien par la grâce de Dieu, moi bien. La famille, excusez, on a répondre non, pétronel, on continue à compte, on a évité quand ils avaient eu moi, notre maman, on a évité en fait. Mais tellement que les commentaires, on a supprimé, on a répondre. Aujourd'hui, aux à la côté nini, na outi kota la yo, o yembeli famille bota, pe sa position ma soeur, on a camarade nous. Ou devant président à groupe, ou devant artiste à mboka. Au monde nga déjà na lisanga ba flatteur au monde ko ba Fanny Massoudi wana déjà ton okomeli ngani ko baki otala nga na camarade no pona pesa bino nde bo diviser ba artiste bino ba lokwa bino ponga na yemba mana yembela mams yo tala mams na télé o tana numéro de téléphone na mams té otala Belinda Kandi Belvi na télévision o tana numéro de Belinda té. Mais nga nazana ba numéro na bango, ce sont mes sœurs. Nga Fanny on a 20 ans de carrière. Nga Fanny on a 20 ans de carrière. On a bimisi bana na basali ba groupe na komi koko na monde art nazana position d'après yo. Ba bêtise à la con na bino wana. Buluka place au sali lango. Si la bisalo mam c'est ma sœur. Vous comprendre? Belvi Kandi c'est ma sœur. Nayemba Cardozo mille esprit à la start. Pourquoi pas boitou na raso bat basali son Cardozo va faire sa position. Botika ko diviser ba artiste et comédien. Bin pona bino ba grande étoile moi ba kuta na lisusu ba sala musala na bango bien ezate pona bino ba tloko a bino. Dans na plateau na lisanga na bino ya ba flatteur. Au monde ngati, mona lisanga la flatteur, au monde ngati. Nana 20 ans de carrière. Donc, on a un film où on a coma, mam sa joue plusieurs fois. On a une écriture nanga. Belinda Kandi a joué plusieurs fois une écriture nanga. On a un film na joué une écriture na bango. Pour dire, naza pour na pécha, mon pécha, naza pour na dinana, naza pour na belle vie, naza pour na sila, naza na tendance té. Vous comprenez? On t'a bimi sanga sous de Monica. Donc, bouki bananga. Na lobaka te parce que na yebi ko lobaki toko moko so na bina pozango na lobaki toko donc mbala suka moni compte o mbala suka oya ko tu na ngana pesa position mobali na nga kuta bala nga otu na nga position te bon yo oya otu na nga position ba courage na bozwa ngo wapi tele yo so moni nga na vraie vie bo yo lobana nga na pesa position to funa yo pesa position pa na yo na yembi son esila na linga kango ya Belvi na linga kango so pe mu pesha zaki na son ngeki na yemba mba suka moninga ramasser de ballon keba ka eba courage buzo bana bozala nango nga ma mukolo bona 20 ans de carrière na pesa position donc na komi famille bota na komi abaku na komi dinashu na komi pétan po bana na nga ba ke wapi kasi je suis malade hein. Bravo na Fanny Massoudi. Bravo, réponse kitoko. Au répondre très bien. Répondre très bien. Et ça réponse au ba comédien et belé ba zanga ko répondre bato ba o ba yela bango molimo ya séparation. Réponse au pesi ba comédien belé ba zanga ko répondre. Soza bakouk tikala bakouk kolinga teke tellement yoza bakouk faut batyon so bakomaka bakouk mut donc muto so fa pesa ka position Fanny pesa position donc de Fanny a sali vidéo ya Belvi et sui na motema nde Fanny Massoudi a sala ki vidéo ya Belvi et sui na motema eza kitoko te botika ba comédien mutu na muta pona na lolenge na ye mais en réalité comédien koza la fanatique ya muninga ne comédien te. Mena bino nde bo komisa ngo bongo bino nde bo komisa ngo bonso lelo ba comédien belé ba ko approcher bino te po bo finga bango bino bo fingi bo silisi ba collègue sila na ko finga o apo fingi asala bo fingi bo mona comédien na Belvi bo fingi eza kitoko te ete ya bino. Merci beaucoup Fanny Massoudi pour la réponse. Merci beaucoup vraiment o répondre kitoko o ba benga pena réponse à musuni
répondre kitoko makasi. Merci la famille. Nzamba pambola bino, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tokutani à la prochaine fois. Soki Nzambe a zongi tete langa ba j'aime la vidéo, s'il vous plaît. Bye. Solution ici et mon ami. Ozali na besoin ya ko perdre libumu. Ozali na posa ya ko kondisa nzoto mobimba. Ko hésiter de ko contacter INK Care. Solution pona ba santé na biso. Ndeko oyo ozali na banduta. Yo oyo nzoto ebeba yo ko kaka lisusu ko lata senglete maboko ekweya okoma na babuton tope batache noire. Tope lisusu ba noir na katikati ya mipende. En tout cas ndeko mama ndeko papa, solution ici et mon ami na INK Care. Solution pona libela. Ozali na besoin ya kosimba mwana umeli na libala ozali kobota te, contacter INK okozwa ba produit naturel pona mabota. Ozali papa ozali na besoin ya kotelemisa milimo oyo elala koluka kobongisa nzoto oyo ezali bongo ya mibali pona ba papa, kohésite te, contacter INK Care okozala desite. Livraison na biso ezali partout. Natalo mokie osungi libota.